Il a fallu de 9h à 15h30 pour kufungula kaka coffre oye bombaki biloko ebele donc ya mwanga chuchu boye ba coffre wana ba fungoli yango déjà ba découvrir biloko oh il fallait ba découvrir ba détail nango na reportage ya Emani Chimbumbu. De 9h à 15h30 pour kufungula kaka coffre oye bombaki biloko ebele donc ya mwanga chuchu boye ba coffre wana ba fungoli yango déjà ba découvrir biloko oh il fallait ba découvrir ba détail nango na reportage ya Emani Chimbumbu. Ndimelanga kendenge justice militaire et lobaki yango coffre fort oyo ezalaki retrouvé na résidence ya honorable Mwanga Chushu noko ndimelanga ke esalemaki avec impact na idéologie kasi yokali solo simba ke coffre fort ya honorable Mwanga Chushu efungwamaki avec 1001 difficultés na ndenge ya defoite kobanda 9h ti 15h esalaki ke bandeko ya justice militaire baluka ba expert pe ba spécialiste mingi ti ba côté ya banque nationale ba bundana na yango masobele kasi basalaki lisusu appel na spécialiste oyo avandisa masolo ya ba coffre-fort ayaki kofungula ngo aux environs de 15h30 minutes heure ya Kinshasa lors ya audience yango liboso ya justice militaire kokamwa bakuti na kati ya coffre-fort ya honorable Mwanga Chushu plus de 1300 documents mobimba ya haute sécurité ba téléphone ba milition pe ba téléphone satellitaire ezalaki wana bondi melanga ke na ba téléphone wana ezalaki na communication na président de la République ya Rwanda c'est-à-dire Paul Kagame oyo babandai kosola nae pe na ba président ba pays mususu ya Afrique ebele na ba voisin mususu ya RDC noko simba ke okamwa bakutaki lisusu ba document ya haute sécurité na ndenge ya defoite oyo ezalaki classé depuis assassinat ya Mzee Laurent Désiré Kabila kaka na coffre-fort ya honorable Mwanga Chushu bakutaki lisusu ba information oyo abandaki ko planifier coup d'état pour na pouvoir en place pe lisusu selon rapport ba information mususu e bandaki ko pesa ba indice sur formation il y a 18 pilotes tout si oyo bazalaki formé côté à Mozambique par ba français oyo balingi pona copiloter site ya défense ya mboka na biso o bazalaki na objectif moko ya kosala assassinat noko kokamwa boye bake plusieurs personnalités bazali impliqué na masolo yango kutu bakuta ba dialogue c'est-à-dire ba message na bango ezali na kati ya coffre-fort wana tala noko rapport du sous-ebimi que ba politicien belé bazali pe impliqué na kati ya dossier wana selon ba information yango esalaki que justice militaire ezwa décision ya ko transférer honorable Mwanga Chushu côté ya prison ya haute sécurité ya Ndolo oyo balongoli na prison centrale ya Makala wapi abetaki déjà 1 mois match à suivre la prochaine audience. Osi
Il y a question de réclamer les limites aujourd'hui. Le Congo pouvait prendre les Rwandais, le Burundi, même une partie de l'Ouganda. C'était son territoire. Et pour vous en convaincre, Gisenyi, qu'on appelle Gisenyi, qui est le chef-lieu de la province de l'ouest du Rwanda, ici à côté à Rubavu, ça s'appelle Kishenyi, à langue Hunde. C'était le chef coutumier Hunde qui gérait cet espace. Et Kishenyi signifie quoi? Signifie le lieu où on allait prendre le bois de chauffe